Shalanga ngolo Nabika mwana yo Mokile kotatula makambo yoko salelanga yo www.étoilediciel.tv, la chaîne des révélations et des délivrances. Voilà le Sambolanga Ezaïte Nzamba Pambola Bino, nous surtout fidèles à Radio Télé Étoile Diciel Nzamba Mona Bino Pambola Bino à cause de la fidélité nous aux Kanango connecté tant qu'on a Kolandaka ya kitoko na nzela ya espace témoignage Kolandaka Bino Mwana Bino ya Bilaka la fille de la promesse Maman Élisée Bachika Nzamba Pambola Bino. Alors le espace témoignage mais carrément qui kotanga bolingo na nzambe to pe bolamu na nzambe na kwa za kosala na vie na biso pe na vie to pe na bomo ina biso. Alors le loto komeka moi mke kotanga ensemble na papa Gindo Mbele azaka mingi na Luanda mais de loto sala biso en direct de Kinshasa la RDC Moïse Mboka na biso de to komeka moi mke kosala une émission na ce témoignage. Alors ya koloba mingi ezate na zoti kaka malobi pa ya papa Gi apesa bilombo te pe to kota maso na biso papa Gi boni. Maman. Vraiment, mi connais belé, bazotuna. Papa qui te montre que sous souté, na ibiki ozala kite sukoye. Boni sango, ni santé, boni makamyo soto. Santé ça mon madame marqué, il y a avec nous que nous avons le sosungi. Pour reprendre santé kitoko. Le reste nzambe est bien autant que ça biso. Voilà, le reste nzambe est bien autant que ça biso. Alors miko yangoyo bandeko bazolanda biso bangi batanga na yo ensemble bolamu na nzambe na espace témoignage na ebiteni yo ni o témoigner pour na monnaie na nzambe ko ya sali malobeza kai pana. Ok, merci maman. Merci le témoignage ma nzambe ezalaka nango ya kolota lota te. Moto nyonso oyo abengami na mosala ya nzambe a témoignage parce que po okotelela na nzambe totaka na vie mosusu na vie wana otobengaka na vie ya mokili. Pour ça que comme on a vie chrétienne donc il y a de Moussa ça makawana ko la vie muso que la vie Moussa de témoignage na vie à monde mais au pédale mon plus elle était sur peine zamba salut à minene il faut que va peut témoigner pour te pesa ba au bazar de banda au baba ba témoigner ba pour la saga on est en Zambie na moi tranche au na moi minute buke to lo solo buke servi na ngamo ko lengeni ni saliete et le la comme appelle bosso la bino pour te ba koloba c'est ma Zambie. Ya solo to bota na ba famille to kola ba famille na be call ba place ya ndenge na ndenge ngai na bota na famille moko ba papa mama bana ko sambela benzate me ba ndeko na bana ko sambela te na longo na ba boti na papa mama na depuis 1977 na longo boko na bango na epa na ko nanga ntaboko linga vraiment ya ki vi moko pona ko yeba no ya vraiment compliqué na muto oyo azokola na mukili oyo pourquoi on l'a comme il donc on a rappelé pour sembler tout mon corps comme la masangana mingi vraiment comme qui attend mon corps ce que pour sembler là neti otuki bango le lengi que ba boy mais il a qui va vraiment difficile pour na kobima donc il faut ça le fort ya yo mon ko po ba ko le ya ça ne peut que le ya vie ya yo mon ko attaquer moi en bas de passer l'étape qui est vraiment difficile vers les années 80. Dans le groupe, on a banni un souvent la masanga, banni un cigarette, mais aux autres moments aux autres la famille, aux autres la question qui n'a côté de la vie on a, et on a vraiment difficile parce que papa maman bazana na la société, n'avons vivre pas ya noko, ndeko ya maman. Ceux qui n'ont pas la vie on a, au banni au sala, et aux animaux vraiment difficile na futur maman. Vraiment obligé, il faut se centraliser vie na façon moko boye. Dieu merci écoute maké ba vie ba loyenge wana ya komela masanga ya okende passer par là et ça qui dra vraiment na kati ya ba vie wana te. Atanda mobutaki ata mokete. Ata mokete ata cigarette te baninga bazali to kolia sa ba témoigner bazali. Le lenge moko o diamba o boizali kaka biloko mibale o to ba ke ezalaka nanga. Ya kili community muziki ya koyemba ya kobini zalaki na ngapi makambo ya basi wana ya kimakasi fongola nde baninga babarete soki omoni mwana mbala ko la boyi masanga boyi cigarette kama makambo mingi ya makambo ya basi na makambo basi na makasi parce que groupe taki na mo soki bozolinga
les filles m'ont besoin de déranger. À ça, moi qui peux combien moi que tu, faut pas combien nganga pour ne que vous convaincre parce que. À part ma casse, est ce que les gars koloba, est ce que à parler français, ben n'est ce que bah français, vous voyez bien monter, faut pas y avoir bien nganga parce que tu as qui dans moi, muto le osala mama nganga pour na koloba bana mususu na mama wana. Et puis aspect physique qui peut moins bien. Na bani ya mususu de manière que nous avons point que ce qui est bossé moi c'est vraiment pour au quoi ou bien pour moins difficile na ba vie on a continué ba vie vers les années 83 84 donc on a tant mouvement mon PP ou un groupe de player banaka et ko quoi tant que justement na babala na biso awala pas que zali na yangambi ya ko quoi ya mouvement là il y a un groupe de prière. Il y a un groupe moko, il y a un plus précisément, on a invité les ressources vivants, bien sûr, à la Boumouine, sur la Koufi, faire Mouanzana, mon côté 53. À un côté, on avait un bisou côté Bagène, côté Bagène, il y a un côté Nanamai. À côté de notre solo, Nakoya, tu es venu au Saraka. Mais c'est ça, comme pasteur, c'est ça, comme ça, mais là, il y a un jeune qui a la tenue de l'aventure. Na poko na mo na kepeko na mokoto elle est entre Chabagambela na koma kuna to kota to prier na faire le monde tout le monde va jamais belé abi na ngai que nous avons mission il faut que la ko évangéliser mboka o to ba depuis précisément ana ngiringira ko to ba ndiko bima wana ba l'église de réveil zate ka ba ko de prière dimanche au l'église au Sambelaka sont catholiques, protestants qui m'ont dit que l'église au Sambelaka. Lundi, je joue la semaine nette au Koutanaka. À partir de Wana, il y a l'équipe Mongo, nette missionnaire, même missionnaire terminé, missionnaire, nette l'évangéliste, et au Théaka, et Bagamer Dam. Dès que nous Tambulaka, au Théaka, na commune de Songirinir. À l'époque, il y a une zone Girinir. À Tokota, il y a venu Sima. Après, na Simba, tu vas na Simba 4, et puis tu as na Simba 17, Simba 17, il n'y a pas papa de papa mate, na Simba 4, na Simba tu n'as pas dit, au baïli, basayirwana, babi pa yamete, amana ko banokusala musique naye. Tu vas na kimsala kuna, et pas tu kutana pina nande kuna biso, marqué ça tika biso, papa wili konda. Tu kuwa baba zaida bayaya. À partir de là, tu as une belle langue, tu vas ressembler à un groupe de prière. Ngadi yako kuna pero kena ingende sa 78 kuna ile groupe de prière to bani musala kuna na yako pesa na kombo la pierre vivante kuna yakina kati ya communauté ya évangile international CI yaki siège kina kati ka savo na banalia n'est pas été musala ko la kina makasi kuna na ingende sa 78 na la pierre vivante kuna tokena bani ko belé le ba ko basala nzapo menene ndakisa pasteur Théo Mpelo tozali na kuna bani bayaya na basusu bapanzani basusu na mikila poto basusu bazana Afrique n'est pas mouvement et yako kende au fur et à mesure tout aux encadrement n'yako aux affermissement n'yako comme disciple n'yako comme l'équipe ya ba équipier en ce moment bien équipe équipier ngana équipe ba gagner bien titre ko évoluer bon na ba vie na comme tel penza oya ba loyenge et côté qui penza makate parce que donc d'abord na ko banga le link to no ko la ba vie famille na évolution nande donc ko continuer na ko lenga moke tant on a ba vision ya ba groupe de prière et ba ko changer et ba ko communauté d'église bandi ko ba ki on ko sama mo désordre biso pe ko ya ko panzana ba so ba ki na kimbangu ba ka la pépinière ba so ba ki na banda ale biso ko pe ko maneti na katikati ko kende wapi parce que toi ba tout moko to banda et le comment le to ba divergence wana ba so la kende kuna biso tukela na katikati à partir wana to ko le mamuke ko le mawana yo sa to fama na ko fana quelque temps après to zo no so sala elle mo ki na kimbangu elle mo ki na bana parce que to ki ba tout moko mais to ko obligé photo ke sika moko o ya rozala pour tout ça dans nzambe na maana ya sika moko ya ko sika moko ngapena ko bima ya ko ngai libana mboka libana moko to kama moko te kuna to continuer FSA malgré ay panzana kama kuna libana to contre FSA
dès qu'on n'a pas qu'à ça, mais ça la nuance tout, tu es comme le lingue et le sei ezali. Donc, voilà un peu témoignage pour te témoigner si vie n'a pas, n'est tout couple qui n'a niveau, il y a vie chrétienne. Mais base n'a pas comme tel n'est tout autre à l'église, parce qu'on est l'église catholique, parce que protestant, parce que n'a pas l'église qui m'amouste. N'a pas base l'église qui m'amouste. L'église qui m'amouste, oyo, le plus connu d'un côté, mais on a l'église moko et qui m'amouste. Donc, voilà un peu l'image concernant la vie chrétienne. Alors, nous autres, il faut y avoir origine, l'autre découvrir que nous avons un vert blanc, mais c'est quoi les lots, qui m'a au commun aussi comme ça, est-ce que vous avez au talabamo ou bien benga au son bien dingue? Bon, ça bénémité. Bénémité, sur le lac. Tout ça en contexte, tout sur le lac, très bien. Parce qu'il y a des fois, au bazar, on a tiré le coup dans notre zone. Ce qui est on a dit bien, papa, il y a tout ça bénémité, il s'agit comme la main à Kamba, il faut la main à Kamba. Il s'agit qu'on parle, qu'on soupe, qu'on yo pour ça et la Kamba, parce que vous avez bénémité. Et c'est le rôle de l'Obi-Nangaï, il a retourné à Moutuna, marqué le tour des Obi-Nangaï. Est-ce que les connus, au lieu de la commune, beaucoup de réveil, on va dire catholique? Est-ce que la commune catholique, pour l'intervention? Mais il répond des gars, ok, il y a une question tout le monde. Deux ans d'Engwana. Et ça, le lingue, Maï en Kamba, ils allaient Maï. Ils allaient Maï, foi nous sur le terrain de Moutou. Tant on dit que Maï en Kamba, on a besoin de la biki. Parce qu'on a tout le question, on a tout le pas maté, parce qu'on a vu Moutou, assemblé à l'église des réveils. A uti kobota mwana bota mina fièvre ba yele ma kambo pakola mwana sukola po bika a bosa ni que l'église des réveils avec ba pasteur azuma yona a sukola mwana pango ya on se répondre yo foi ya moto ta kati na moto et ça bande rebelle le bazar de l'église des réveils tout temps dans notre de la part de chasse tout monde azo côté ya ko pese lisi ni que moi na zamara de bakene passe boy a benga Dieu a continuer matériel ya qui place on mais avec l'église des réveils na bipo na ma nkamba le conseil ou pas, ils ont dit conviction il y a Kimbanguiste. Dans le monde Kimbanguiste, il y a une belle importance. Dans le monde des réveils, il y a une maille. Ils ont maille. Mais dans le monde Kimbanguiste, il fallait un maille. Dans le monde catholique, il fallait un maille. Dans le monde protestant, il fallait un pour de tabac à niveau baptême. Chaque église, chaque nat, ça a un baptême. tobote chaque ndako lo bateme mais lo banzambe lo bima ite mafuta te niteka na kombo na Yesu tabiki kasi hapo bila bilo wale ngai na yo to découvrir le monde que de kombo Yesu masia mais na banda mususu kombo Yesu ba kombo Yesu masia mais ana singa et banda mususu na kombo Yesu masia mais babile que pour que musa qui sur la place boy mata kombo Yesu masia ngana on tape sur grâce to découvrir kombo Yesu masia dit na détail to comprendre que eloko wana te singa te chenette te kaka komba sur ma scène de Robinson Manayo. Et ça grâce de côté là. Voilà mon tout nom sur un tout na tous on a moins que entre nous. Tout na tato qui s'attend. Est-ce que papa dit grâce à nous avec la bonne et tout na kabasi so balinga ba kopto king. Aussi bata moi dit titi mo te be singa mo te be lo monta na le mo te po so ki OK mbalement mission accomplie. Heureusement et depuis na comment na connaissance avec le monde. Na comment ba kidazali monde. Ni ya bali, ni ya miziki, ni ya basi, na personne na kisa. Tant dans la musique, bani on se tient pour mettre un concert, il faut finir mon diam pour encourager la podium. Faut ça la boy. Diam na za ki manko, diam na za ki basoka. Si bani ba tuba meli diam ba ko encourager na zumi na 4 basoka na tena mno. Ni na utafu na basoka na soko yema na basoka na mno. Diamba muso yaki na yaki nete wana concert lobi lelo nango na zumungu wana tena munoko ko fo na yi mungongo ata ba muso ki kuna mero na kuna sala ba sala bongai mo be stratégie wana o croire en notre parce que peut-être le jeune monde on a tena ngana leki na monde to yebi donc tu bon notre mungongo bien mungongo atol neto te ya ka boto sala ba intercession et qui la mauvaise que sont les gens bien koka ya malilité. Si on me dit qu'on va aller avant concert, on va aller avant matin au BBC Voix. Papa dit que malema na tout na mususu ba obstacle ni beaucoup tanga parce que l'autre zoka il dit les moko donc so ko kite kama bisaka kende
mais bino boy kolonga monde ti bo évangéliser boy kolonga ngingi de lopé autant bozo que l'église comme partout secret na bino bien pour obstacle ni bokutana kina aucune de présent na secret na bino na obstacle secret de ce gars bolingo secret de boso bangunza banani ba secret de ce gars bolingo to kina entre biso na biso mon corruption na biso ce qui t'aime aux anneaux kasi ko to bo bosa na pe to za ba imema complet de kunga su na le bina cadre bolingo biso tant to zo bana musala oyo tant que nous de réfléchir ba de prière to za bolingo mo melisé au corps non te lelo na mon amote na bi de réveil lelo na mon amote ma melisé aux na makala ngaza la ngiringira ba se téléphone za na mote mona moi makasi na diki na kote na sere lisete mona bandi makolo tipa na bini ba para na yo ba ke jeune fille ka se ko luke ba ide wana mabeza la na biso pete et puis ba parente na ko zona ki no sere lisete c'est que tika mama yemo moto bali makolo banda makala ti mama yemo makolo mona frère qui nzala se na place mona kitambo et mo zona to ki mo to bande pe ngeni ti kitambo makolo do boli to boli moko vraiment pour la voyer bah moi le à mon passe obstacle c'est que belé et non autour le bas parmi les 24 zones il y a des choses ça il y a banganga mingi banani o babima des choses bangunja banani wakana ngi mais le besoin total pe évangile pe belé ba l'église de fond ngi alors obstacle chose facilité jeune au dit dans monde mo ka musique monde mo ko autour ba basi ba mo ko samela ya liboso 1 kochora na balabala kochora yo taloko toi parce que suki 2 mama buto bandaki ya buto bandaki ba mesa buto bandaki plus précisément la venir na biso na yangambi to kina ndeko moko awa na buto nyusu na kenda mona kile na Birmanie azoko évoquer mona kena source azokamba gène dazo sa marche de Birmanie azokamba ba gène beaucoup évoluer teni na classe aux diplômes te bas beaucoup bas la tête bino bolali na ye tongo tani pas na ngai heureusement pas na malheureusement tant que bandi musala oyo to musele ba titre qui pasteur qui évangéliste te dit te kala ba frère kala wana ali nzabe pe na fonzo mo miso nike ya oyeba ba kuzola ni kala barabara na babara na biso et qui m'a pas pensé qui va pas impossible qui va pas monter tout le cimetière ko tuteke ti ba centre de communication na bango so ka sali bon pour à se communiquer ali tant to bana musala oyo na banda mo société ko de biso ko mande nini so ba ba la muki biso to la muki so ki a bino na ya bino sa ba tourner na tenga pa na so la bolé le système ya eliga ba prophète de ba ba zo be na no ko ali bande ko so to mo sa me ba zo ba so meka biso do ameka biso makuta na pe na oya biso bozolo bango d'une manière bona silence mo le logo mo kati na bino donc ne kona de to so na ngana bo ana sama bele ava pa ku Fatima de la Brazzaville la so yemo ko kolomba alobi na mito ana sama bele mapango so na mo oya to na mission to na biso camera mapango so to ko ba robate pe o pesa ki to te na to so fa na mapango wana mais mapango so to ko to sa ba défense mapango wana o to mona ba nia ba obeka porte mapango nia wazo beta porte akome muto beta porte pour nini bosa muto fongate parce que on formule la prière ba ndo so ba kima mboko ba kimia ngora pour nini ke to mutia ba musapi boni ba kombo ezali et peut-être après mission ko pesa ba kombo oza le kaka informer na ba mapango mususu bien qui vraiment bituma moko qui vraiment il y a passe même le pan que vous allez avoir bah bouli ça veut dire mal heureusement pour la biso qui dans le pan peut te récupérer avec plus ou moins 4 à 3 bah comment pour ça dans la biso les autres bakina ba qui n'a pas de côté musu ba qui le pan que vous allez bien qui parmi ba 7 na bango ya mabe ya makasi bien qui ba tout monde se te dire nzambe te na moment wana mais peut-être banité c'est qu'on a ba parmi ba tunyo so bozana bango bosaka groupe wana bozosambela ou bozoki initiative yana malamu po te ngingi ezala sauver
bango surtout baza en vie bango surtout baza basala nzambe ou bien bamisusu balemba parce que kobundisa diable fo ozala na kokemba. Ok, mpona korépondre na motuna wana ezali mwa passé parce que topanzani mingi mais quelques mitu mosusu tomonaka baso bazali bakontre osambela malheureusement basusu bakufi basusu balemba na bango bazali neti na lopango oyo napesa exemple awa ser nkenge azalaka na biso awa malheureusement en sauveteur akufi déjà alaki mwasi ya frère mabidi et frère mabidi te frère na bosali komo ya frère mbali na soki yebapesa bino me bambali mwasi mwasi bakufi déjà frère ntimba tokutani na ngola malheureusement ala nzambe mingi na baoyo bandeko basali initiative yo te mais en général pasi lokomi lelo boorganize eloko bosala ke tokobondela mpona ngiringiri par exemple nde batoloba mais fo parce oyo ntango bobondela mpona ngiri maladi nini et puis maladi yango ebandili wapi c'est ça le problème fo toyebaka source ya likambo avant tosala likambo mameli ezali moza wana pota yango epoli pota malise epoli alikola te likola pota nasala leko te po ebonga fona sokola okomona pasi okolela fona sokola pota lebisa makila andela kotia kisi bandeko bazo initiative fona fo baluka sikoyo bayeba pota eza wapi epuis pota ngo mpe ekoma bongo ekomi bongo mpona nini peut-être olobi soki amokeme fala obimisa mpe bapota ngo toyeba obombi parce que na bino bien ke ngiringiri yali komi mongo moke mais na moke na mona makambo ezali so abimisa ngo boye bogangi ngiringiri oyo bamisa mokili balobaki abeta motu na nzeta mingi na bile kamba na ngiringiri oyo soki tokota profondeur ya makambo ebele siko bato mobili oyo bakoprie eko bastope yango te siko yango tobina okostope molimo nini parce que milimo ezebele ya mai ezali ya zambe ezali jusqu'o oyika bano prier fo toyeba base nini oyo biso tolekaka nini oyo tomonaka tosokelaka wapi eza bien ya mabe te tosokelaka wapi apres tobandeli mosala wapi bino kozala wapi mpo tokendela so toeshowaka peut-être toeshowaka place bobino fo bozonga place oyo c'est ça enamo malamu mpona kosala likambo wana dernièrement ntango azalaka mama apesaka namona bolo plie na ya ngambi ke bosala délivrance ya balabala mama tosolola mama atunanga napesa témoignage sur ya ngambi mpona lopango oyo tosololaka ndambo ezwa mpe belema de base esalaki na kati ya priere na délivrance ya ngambi ekota na kati parce que moi éclaircissement moke ezalaki parce que lelo tolobi ke ngengeli ezali neti ezokosepanouir te mais balobi bisiko mabe eza nini bisiko mpe grâce ya nzambe ezali yango tolobika c'était parce que na ngengeli yango bakosala priere c'est bon na ngengeli mpe église ya makasi mpe ezali awa paster cosmo ezali awa paster mwanza azalaki awa paster libambo azalaka awa ekozala malamu mena pourquoi libambo akima ngengeli par exemple pourquoi paster mwanza akina movenda akima movenda par exemple justement faut que so kuna pasteur bando pourquoi qui m'a guérir pasteur bando pourquoi ça il a dit le pourquoi non pasteur bando ça va conforter pasteur moi ça va conforter voilà tout ça qui malé tout ça qui malé nazo yo kai ba conforter maman est bien zali peut-être n'a pas pasteur continue dans la porte maman bien zali mais ya yeko ya ezaki kasabu ba kingi si ba ngiri ko peut-être ngiri le pango ya mutu ba sombi ba yi ba mona ba roloba tito ba boto yebi et pas ni ba pas place ni ba ko sembela o ba ko takile ko ba sele ke mana ba ko ni ba ko telemina siki mabeza laki est-ce que ba bien tawa to ba ki batika nini sema sini batika nyoka bota kaka nyoka donc oyo tozolobela plus précisément nini mais eza mpe na bacommune oyo mpe elandi mpe eza mpe na makambo oza mpe na bamboka mosusu na bakartier mosusu na babala mais les attention nyoka botaka nyoka nganda botaka ngando bato so bakimaka so bakufa so bakimaka na mipepe biso epesaka so babota bana bazali etika peut-être mpe bana basala l'église peut-être bana bakolo bakuba pasteur
bakoti mpe nde bakoti wana sûr que nde bakoti baye mpo basala épanouissement ya commune mpe mpo badétruire commune oye mpo bamama ils ont avancé mpe mpo oreculer c'est ça. Voilà, tout comme vraiment presque na suka liloba suka au compris maloba surtout au sangisango par rapport ya vie na yonde to bandaki na témoignage na yoto ke ko chiter na bisiko yo vandelaki maloba suka liloba suka za boye ke bandeko o ba liloba suka kota na musala oyo bazwa musala oyo net business te parce que so on a bit moko lucratif au échouer. Et puis, on n'a pas au koufi, au ticket de biseau, parce que tout le monde a yébité. Soit pour ça, on était héritage, mon papa n'a pas su pour la œuvre la vie na yo. Ce que koufi, famille koufi. Donc, soit pour ça, on tient dans mon thème, qui est ce qui est bon, surtout de d'autres générations, ces générations est bon. Donc, on resserre. Malgré les circonstances, les années, on va pas les années. On dit, on va pas réussir. Sans quoi, pour canter. Concernant les gens qui ont fait le courage dans le cas, ils continuent à faire le parce que les gens vont vendre comme les sous la terre. Au moment de la torche, on a bloqué le bénéfice, on a comme belé, on a choc, on a comme on se comme les monstres au talent de monde dans aussi. Na kati connaît le cosa. Na ba robot to bando critiquer l'autre comme la ta. Ba croire to na ba démarche changer. Démarche là c'était démarche changer. Mais na fond le cosa na monter. Fond nous on est nous na fait le cosa na monter. Ba les parler ba o la vie na yo wana. Ba nio kana ba wana. Ba pousser ni pembeni na yo. Croire que ba ça na musala ya papa. Nzo le lote. Voilà bazo sanga siguna numéro na yo pesimba mbanga mso ba mso ba zali tuna. Na autre le bel parce que c'est comme que rito ko minute vous comme aussi la baisse numéro là. Non non mais on peut se le numéro à on a moi. Il y a 084 300 54 59 et angolais ali 00244 946 56 99 05. Voilà. Donc, comme je suis en général, mbote presque à la minute et comme il y a où est ça? Mbote na bana nzambe nyonso to mukino bimba. Ne ba ko distinguer pour le lot comme la confusion. Bato nzambe na bana nzambe. Na précédé que mbote na bana nzambe nyonso mukino bimba. Tous à la uni, tout le monde na musala oyo. Ta comme pemeni to sepela. Dès que on a pu attirer armée naïe, bah quitter pour bah bunda pour bah réussir les missions là bas. Bisous tous à la moko pour. Salangangolo, nabika bika mwana yo mokile kotatula makambo yoko salelanga yo. www.étoilediciel.tv, la chaîne de révélation et de délivrance.